Est-ce que mon aga mindele makamba salak? Tangu bande kona biso bazo kufa na beni wana bango baza kuna te? Mais ce qui makaku akufi o bonobo et toutes les chaînes na bango batu bazaka na esprit yake nyamaleki mutu mwindu. Et c'est ce que vous voulez. Kinwa botika biyemba yemba. Kokende tellement que vous avez espérer mbongo tala kokumisa. Tangu vous ratez bo bandi ko finga vous aka aboui. Et moi je vais vous appuyer dans la démarche en dengue. On n'a pas besoin, il y a un peuple sans personnalité, sans conscience. On a besoin d'un peuple conscient. Ce qui a ligné le banon, azo le banon pour nani. Les gens qui ne sont pas convaincus à Makambo Kosal. Ça la passe. Yango ben azoloba, tout ce monde ici, oh basali ba plein na matanga mari misamu. Bazaye kokota na concert na ye, voulait faire de la RDC un pays de morts. Et ça passe. Na lingi bolanda bande ko ya Azado, oh to yambaki awa, po ba structure comica double. Azado A, Azado B, MCR A, MCR B. Arc A, Arc B. Une affect A, une affect B. Boland. Mbote bandeko. Voilà. Est-ce que nakoki ko yeba bino? Merci ndeko Eliezer. Pambate to mesana kolanda yo na musalo ozali kosala. Soki bozali mitano ekozala malamu. Pambate yo penza oli ko timola po yeba soki kokoso ezali na lisanga ya bato. Merci mingi. Mena kokende molaite na kosembola yo boy. Ngai kombo na ngai Amede Bobotobi. Nazali activiste ya droit de l'homme. Banda mibu ebele. Toloba banda Congo e banda ki mosala o ya multipartisme. Pe ba association nde tozali na kati na yango. Kasi na loboko na ngai ya mwasi okomona papa Gaston ozomona mbula na yende nga vandi avec tout le sérieux possible donc ale motomolo na biso banso auto vandi awa ye azali membre ya Azado ye azali président nazoloba bien président ya section ya Azado na kati ya Njili ndeko na loboko na ye ya mwasi kombo na Jefire Kinunu ye azalaki comptable pe azali comptable na kati ya bureau national ya Azado. Azado linkoloba Association africaine de défense des droits de l'homme. Na simanangai tozali na papa Emmanuel Mutombo. Ye azali molandi sami ya papa Gaston. Donc azali vice-président ya section ya Azado Njili. Na loboko ya mwasi ya papa Emmanuel Mutombo okomona Simo Badila. Simo Badila ezali neti mwa histoire. Yende abande kokamba ba section nyonso ya Njili tout ça na époque ya Zaire. Mais kasi lelo azali na bureau national ya Azado. Esika kani ndeko na biso Katende o azali président sortant fin mandat ya organisation azali kokamba. Jean-Claude Katende, ouais. Merci beaucoup. Vous se présentez, vous avez tu as Azado. Est-ce que tu as ko eba nini membino na plateau na biso? Merci ndeko Eliezer. Oyo memi biso awa ebandi lelo te. Ndeko na biso Jean-Claude Katende o azali ko kamba Azado. Azali président ya Azado depuis 2008. Mais oye tindi biso penza wa ezali te ko manyola na baimboka baye bate na kati ya Azado tozali na mobeko yango babengi yango stati kasi ndeko na biso Katende ye a violé mobeko wana et a violé yango tozali obele na makambo mibale oyo toyeli pona koloba lelo makambo yango ezali nini etali makambo ya stati ya Azado oyo mokonzi ya Azado oyo azali déjà fait mandat a violé ya mibale ezali
mpifo na lokumu oyo mutu na ye etindi ye te akende komikotisa mpe komema organisation azado na kati ya lisanga oyo bazali kobenga Front Citoyen 2016 oyo ete na mobeko oyo ezali kosunga biso mpo ete tozala bayi azado epekisi biso makambo matali politiki biso ifo tozala église au milieu du village nde yango toyekomanyula yango lelo mpo tolobaki yango na monoko ya bapaya na lifrançais mais comme tozali awa tomeki koya epai na yo mpo tosembola yango na lingala mpo ete bazali kolanda biso bayeba nini oyo ezali kotinda biso lelo oyo tozala na mwa mikakatano na ndeko na biso Jean-Claude Katende. Voilà, boye pona bo dénoncer comportement ya ndeko Jean-Claude Katende oyo azali président sortant ya Azado, voilà. Du fait que a aussi statuté à quel côté na makambo politique ya Front Citoyen 2016 nde yango bolobi. Ce qui n'a koti koyeba, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui prouve que Front Citoyen 2016 est une association politique, est un groupe de pression, c'est constitué de membres, il y a, généralement il y a association, il y a défense, il y a droit de l'homme. Parce que ceux qui ont l'andi, solo laki, bazolo belabatou, n'enge yana mar, ils allaient coexister dans d'autres pays ainsi de suite. Où est le problème? Parce que même yana marwan, Moto Azali ko Kambango, Monsieur Baro, ou Azali ko Kambayango, Azali, c'est aussi un juriste. Et un mouvement pour nakaka ko respecter, Mobeko Likonzi, Pambate, Balingi ba violer constitution. C'est la société civile. Donc Bino, Bolingi bo wangana ke boza batu ya société civile te boza na parti na Bino tango bake ko simba bisika Bino bolingi te yango boye ko bimo. Ndeko Eliezer na peso longo ya parce que il faut yeba likambo moko. Ya mal na yebite président na yango azali na structure nini na yebite. Na kati ya mboko ya azali est-ce que azali na association moko quelconque na yebite. Mais biso tozali kolobela Azado. Azado ezali boye. Na kati ya Azado wana biso tokoki kokoto na mangomba ya politiki te. Stati na biso ezali koboya yango penza polele. Pona nini? Lelo tozali na kati ya République démocratique du Congo. Okomona bato ya majorité bazali. Bato ya opposition bazali. Kasi soki biso sikoyo tozui parti moko te to favoriser soit opposition ou soit to favoriser majorité. Yo kanisi moto ya majorité soki azali na likambo oyo baza ko violer droit na ye akoya epa na biso na Azado te akoya te akobanga akoloba te soki tokei kuna tokokuta bato bazali ko soutenir opposition soki pe la majorité aza na problème akobanga non soki na kei kuna non eza bato non alors biso il faut totika la église au milieu du village. Azado a pesié ndingisa na article 17 ya statut na biso te mandat ya président et puis ezaka président na vice-président ezali ya mbula mi sato ndebo eba komi yango wana article nini parce que article 17 ndeko Eliezer ezali clair. Il ne faut pas être la statut triqué. Non non. Il y a dit que statut ya Azado et ils ont déterminé nombre ya yani a mandaté. Non lokuta okotanga pe na suka article nini article 17. Les présidents et les vice-présidents sont élus par l'Assemblée générale pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Voilà. En concertation avec le vice-président élu, les présidents désignent les autres membres du comité exécutif. Ils sont relevés de leurs fonctions selon la même procédure. Otangi yango. Ouais. Mais ce que aux statut mosusu. Pour ezali koloba le contraire. Il y a statut oyo moto wana kombo na ko kende makala. Ozoka ndeko Eliezer. Oui. Pamba te soko bandi na suka na ba signataire ya statut ya organisation oyo okomono kombo ya Jean-Claude Katende na kati te. Ozoka. Soko okei pere kwande moto akufa. Mende kuileka azali na bomwa. Yende mutu akambaki biso na mobu 2002 pona likambo etali statut. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de changement. Tout ça, là,
assemblée moko te oyo tokende korévise statut statut etikala obele moko oyo ozali nango na maboko omoni rapport final wana eza kodétermine na baarticle na badonné na misala nyonso oyo tosalaki na 2002 na lisungi ya bandeko na biso ya lao groupe bazaka kokufa te mais statut oyo aza kobrandir na mindele wana ezali statut ya azado te wana moto wana l'état azali kolanda biso déjà na plainte oyo tokokotisa il faut vraiment kotia ye maboko parce que wana ezali konyokola lingomba azado. Merci Ndeko Eliezer na malobo pesingai. Ce qui ont tali préambule il y a organisation et assemblée générale il y a 2002 au comment on était problème ezalaki likambo ezalaki na période wana c'est-à-dire il y avait un problème il y a leadership alors et lorsque kokaki kokata likambo il y a likambo wana ezali statut et parmi na kata statut wana et lorsque kokata to article esengelaki kata likambo wana ezali article 17 wana puisque il y avait un problème de leadership ce qui est là que totiki article wana sans qu'on détermine même mandat ya moto ozomona te que to résoudre conflit ya leadership te et kozala toujours makambo c'est makambo mais er tozalaki na 2002 sous direction il y a Père Ekwa na Kadisek Mobimba eza une grande institution au biso nyoto yebi totosaka bazali ekufate bakoki koya ko témoigner que non et loko résolva conflit wana ya leadership ezali se bobele article 17 pote yo sali olongwe moninga sali ainsi de suite dans le respect il y a ba texte. Voilà. Maître Jean-Claude Katende aza président depuis 2008. Oui. Apatozan en 2016. Et ça Limbula Boni 8 ans. 8 ans. N'est-ce pas? Oui. Mandat selon l'article 17 de la statut Nabino, et ça y a 3 ans. Exact. Pour nini bozelika kangonga oyo pour que bolamuka parce que toki kebele na kati Nabino awa ba sérieux te kota makambo mbongo. Bozo ba suspension awa makambo mbongo parce que na kozala membre ya Zado, il y a aussi la personnalité. Vous n'êtes pas franc, bozo ibaka bambongo na kombo ya Zado wana bozo monango et puis bino tango bozo lo bakake okota politique boza batu ya société civile na moi na butu bino wana ndenge tokoloba awa boye yake jusqu'à maintenant là boza na même position que la plupart ya bino awa boza suspendu vous n'exercez aucune fonction pour nini mandat ici là depuis il y a maintenant 6 ans pour nini bola mujika sibo. Ndeko Eliezer, merci. Motuna mwayo mozali sembo. Nakoloba boye. Ndeko Jean-Claude Katende ngana za na preuve oya yibi mbongo ya Zado. Ozoki ngai malam. Ayibi mbongo ya RCR. Mukanda ya RCR ezali na maboko manga. Na maboko na biso banso ba membre ya Zado. A délocaliser projet ya Zado Katanga, projet important. Oyo ezalaki te bayimboko bayi kowuta na Angola na bamboka bapaya oyo baza korefoule en difficulté baya Azado mondele apesi ye confiance apesi ye mosolo te bato wana soki baye bino boyamba bango na lokumu bovandisa bango balia bosomba bana oyo bazali kobotama wana mwa bakushe tout ça mais Ndeko Katende na molandisa minaye kombo na nani Kapiama bayiba mbongo wana ngana za na preuve wana mais ye soki aza na preuve que biso baye tovandi awa baye banso mitano tovandi awa aza na preuve que pas détournement na français eza français mais moyibi ezali na lingala ozoyoka malamu soki ye aza na preuve que biso baye mitano tovandi awa toza miyibi tosengi débat ouverte na yo ba suspendu bazali to bazate ceux qui bazali ba suspenda bango ponani awa na moni moto azaki suspenda azaki te na koyebi so bosembo
Ah ouais, c'est l'émission à Polele. Oui, parce que nakoya kobimisa pe mikanda suspension awa. Oui, et ça malamu. Et ça malamu. Oui. Et ça malamu. OK. Soko bimisi yango et ko pesa nga esengo. Action disciplinaire na kati organisation, ezali te que za suspension. Yo kana expliquer on de ko Eliezer. Oui. A soupçonnaki mibalo bia misato na likambo songolo pakala. OK? Oui. Ngana menaki banquette parce que nazaki directeur d'investigation. Tilelo wana na kati ya ndako wana. Na mona oyo ya nazati lelo po okotaka kuna kuna nakokende ndenge nini vice président azate ye moko akomi vice président ye moko président ye moko chargé à finance ye moko comptable vice présidente na ye oyo maître Dora azaki élu dans quelques temps oyo na 2012 lokola ye a créé problème abengani même siko nazoye bisao même coopérande oyo azali kosala wana na biso awuti mboka Allemagne accueilli a démissionné banani bazwa action disciplinaire wana et puis bazwa ngo pona nini non nga na tikali sentiment kaka non action disciplinaire et ko ko bi maintenant ndeko boye azwaki 100 lettre $100 lettre wana azwaki $100 toi yibaki $100 non ayibite parce que koyiba ezanini koyiba français balobi c'est une soustraction frauduleuse de quelque chose qui mais ye moto achera mbongo moto lokola ngai moto lokola ye bachera mbongo ezera mbongo ya Zado ezali nani Jean-Claude Katende nakopesa exemple moko na assemblée 2008 oui Katende akene ko négocier mbongo esiko ya négocier pour azaki président ya commission ya organisation pour na koluka mbongo pour na assemblée. OK, là kene gozwa mosolo esika azwaki wana lere mosolo wana ye sima ya mikolo tomonaki molandani na ye akendeki na comptabilité azwi $10,000 atika ozongisa yango tete lelo mijibi azwa $10,000 molandi sami waye mikanda ezali kombo nani o wana bokolo voilà. OK, c'est ça la réalité. Oui. Azwa 10 000 parce que il y a des signatures na ba mikanda wana. Dans un article 3 ya statut na Bible. L'association a pour objet la promotion et la défense des droits et libertés tant individuels que collectifs en RDC. À cet effet, elle s'engage notamment à 2 points. Assurer par tous les moyens légaux la défense des victimes des violations des droits de l'homme. OK? 2. Contribuer à la diffusion et l'approfondissement de la prise de conscience des droits de l'homme. 3. Œuvrer pour le respect de la primauté de la loi en vue de la consolidation de l'état des droits. En vue de la consolidation de l'état des droits. 4. Œuvrer pour le renforcement, l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 5. Œuvrer pour l'évolution de la législation congolaise, et l'abrogation des dispositions législatives et réglementaires contraires aux libertés individuelles et publiques ainsi que des textes incompatibles avec les conventions internationales sur les droits de l'homme, d'une part, et avec les réelles garanties pour l'exercice de ces droits et libertés, d'autre part. 6. Œuvrer en faveur de la ratification par la RDC de toutes les conventions. D'accord. 7. Œuvrer pour la promotion et la défense des droits de la femme, de l'enfant et d'autres. Ça, c'est l'article 4. Bokoloba Boni, besoin d'interpréter Boni, 3e alinéa et article 3. Oezolo Bela Makambouya état de droit. Soki, maître Jean-Claude Katende à Salimabe. Beaucoup interpréter Boni, alinéa 2. Mais j'insiste sur l'alinéa 3. Oezolo Bela respect de la primauté de la loi. En vue de la consolidation de l'état de droit. Front citoyen. Et ça l'est pour que Bakambi à Mikolo va respecter la constitution. Les Soumounini Wapi, maître Jean-Claude Katende, Abimi, na règlement intérieur. Ou bien quand il veut noyer son chien,
l'accuse de rage alors qu'il y a un emboîté peut y avoir conagé ndeko Eliezer na ko répondre et puis peut-être doyen baninga ou doyen à compléter biso toboyi tête Front Citoyen 2016 eza na mboka Congo non biso ba mambe o to vanda toboyi te koyeba ndenge ezali ko fonctionner mibeko na yango mbano na yango ezali mibeko ya mboka. OK, c'est la loi qui réglemente ça. Oyo bozali pe ko bundela pour que ça la respecter. Voilà. OK, c'est la loi. Mais biso likambo na biso ezali kaka bobele moko. Yambo tende ko Jean-Claude Katende azwa mokano mona mwako mema bayi azado et puis kozwa mouvement wana ezala sous-logé na bureau ya azado oyo ezali même pas na rapport na likambo oyo ya Front Citoyen wana biso toboyi pamba te soko bandi statut wana ne bandeli ozwi ba obligation ya azado nyonso mission ya azado nyonso ezali na kati ya statut wana te elobi tete il faut que une association quelconque ou bien un regroupement politique ou bien un mouvement quelconque ezala kati wana te azado azali na mécanisme na ye oyo abundelaka pona ko corriger dictature na mboka ozoyoka akosi mwa mindele mebele na yoki na litoi moko alobi te na 90 azado asinyaka front moko boye pona ko faire partie dictature ya Mobutu wana kosi pamba te azado na 1990 azalaki vivante te. OK, azado azalaki créé un certain le 10 janvier 1991. OK, derrière le bin mindele te non pas mondele moko a posé question mais ezali politique ya le bité ezali politique était pas se couvrir à lobi non na 1990 azado pe asinyaka ma front moko boye donc pona etango wana yo ezalaki na Kinshasa oyebi ezalaki isoral ezalaki isoroye allié et soki otali na bakambi nyonso wana soki na kosi otuni ndeko lokola umba oyo azalaki na IDPS ou bien un certain Norbert Luyeye po bango bato bazalaki na IDPS na ntango wana solo bakoyebisa te azado azalaki na pacte moko te na bato wana. Position na bino eza ndenge nini par rapport ya débat oyo ezali bino bozali apona ko faire respecter bobunda pour que bato batosa pona tokoma na état de droit eza boite état de droit qui implique le respect des règles. Awa position na bino eza ndenge nini vous êtes pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels vous êtes pour le dialogue il y a que total à poma koti ezate une façon de glisser vous allez pour le troisième mandat. Votre position par rapport à ces questions importantes? En tout cas, permettre-moi de répondre à la question. La monique aux amaïe les mingi au lingue au longo la biso na le cambo biso to yelaki au côté na biso na le cambo yo ya mai batenyo so bazo nager o to yebite nana ko bima nana ko tikala biso to yawa makambo ya mboka te glissement basisi basela to yeli wana te biso eloko to yeli tozo senga na président ya organisation na biso à respecter statut ya organisation c'est tout à fait normal à se faire membre ya Front Citoyen to boité mais comme même organisation na mouvement wana il faut biso ba membre tous à la au courant poser la question yo za na plateau ya munene bengisa ba membre ya Azado baya ko témoigner que bango bazalaki na assemblée moko o ba décidaki que Azado fait kota na makambo ya Front Citoyen et loko ndi to boyi yangwana soka linga za vraiment donner ya leçon na makambo itali démocratie mais ye moka éviter na glissement parce que ça déjà na kata glissement mandat na ye esilaki depuis 2015 na mois de mars lokola toza na mois de février d'autres le mois prochain azokokisa une année ya glissement bon na Front Citoyen azokende ko lité na nini ndenge yo tangi statut na biso ndenge lobi azokende lité pour na nini ye moka za na glissement et puis ça za ba problème o ezali ke ba membre baza suspendi ba ibaki a brandir ba preuve après assemblée en 2012 tellement clarté zala quitté na banza professeur Mampuya oui azola nanga za na bomo ina na kufité Caritas na di centre Caritas oyo za côté ya nini ayebi loko nini asalaki
ba SMS circulaki na salle azali kobenga bato na bambongo nazolo bango bien ayebi eloko nini asalaki devant son Dieu. C'est un pasteur na madame Sandra oyo lelo Karina auto démissionné a remplacé qui AGH. Mais loko tozoloba yango oyo toyokanaki boye po mandat na ye et courir bien que makambo nyonso asaki na élection batia commission esala audit. Maître Georges Kapiamba, voilà. Oyo azalaki vice-président Yazado à l'époque, apona batu mibale. Côté na épée comme président, apona batu mibale. Ezaloko la 4 basa la commission, tout ça la audit pour te permettre ye à ça la mandat au aussi ça continue glissement oyo. Aboyi commission ne ça la musala ti lelo. La scellé comptable. Yebisanga nano. Aza modèle donneur de leçons na makambo etali démocratie na gestion ya mboka nakoyebisa boye omoni na bikota kota ya ndeko Katende akende kokota na conflit moko ezali na Katanga badignitaire makati kuna na Lubumbashi oli aza l'église au milieu du village kaka boye alinga kokota na babiloko oyo mutu na ezotinda ake kuna conflit ezalaki ancien gouverneur na un bâtonnier pe ya kala kuna ake kokota kotia kaka poto tango biso to telemi to lobi te bon tout ça qui point de presse mutati na yebiso azate mais yena monoko na lobe nini tole mbongo tole yaki mbongo ya nani to manyola kinde mutu na yena makanisi na ezonga na kati organisation tango pe to sali likambo oyo mutati ndibiso azali te engagement na front citoyen etali biso te. C'est juste une réflexion à haute voix. Depuis un certain temps il y a débat ya ba politicien bino bolobi boza apolitique. Tous les gens mais on a question. Nous comprendre. MSR, et combien MSR A, MSR B? Arc A, arc B. Il n'a fait que A, il n'a fait que B. Azado A, Azado B. Nous devons comprendre. Papa, ce qui s'est caché. Et là, moi, analyse net au ça. Na ba section nyonso ya Congo, sauf Katanga mutaki na privilège wana. Donc il traite avec l'extérieur makambo nyonso bazupe mbongo basali ba projet na bango. Mais Jean-Claude Katende leur comme président national na niveau ya Kinshasa a changé alobi désormais bandalelo Katanga ko sala projet moko libre tendenge zaki na kala makambo nyonso faut dépendre na bureau national na Kinshasa. Mais l'époque na ye asali ko sala librement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? 3 millions de dollars achetés. Voilà, merci. Ce qui est à Mongo, on a Béliasia, Sombi avion, après Sango Air Azado. Mais, on a eu quelqu'un de Chombela, na kotanga kombo na ye, alekaki na canal moko awa, alobite, azali katenda leka ndeko, azali président Azado, et puis azo senga biso débat public. Nda na sengi na yo, ndeko Eliezer, sala makasi, kene kokanga katende. Kokanga ete pote na brok. Yaka na plateau na oyo to komi wapi ya zalawana biso to zalawana biso to brandir ba texte ye pas brandir ba texte ce qui a kolonga biso to longwe na Azado volontiers parce que mobeko ya Azado za koloba pona kotika Azado ezali par démission par décès ou bien par exclusion par l'assemblée générale en ce moment là biso to ko démissionner officiellement. Merci. Olingina ça commentaire ni Gana ko ça commentaire ta bino bo sala débat na bino mais loko ngana zoloba makambo nyonso toko sala il faut to sala ngo na conviction to sala kango pas que to lingi batu bayoka to bamona mais ozala convaincu na makambo ko sala famille moko bakufeli mwana akufi na ba condition nini ezali ko sala masiko solo bandeko balanzi ndenge to mesana koyamba air nyonso na bureau na bino bureau ya bana mboka o eza bongo siège ya émission to komi wapi na Itaga numéro 120 na komi na Kinshasa quartier Ngwaka to vanda ka ndenge to lobi bureau oyo eza ya bino bana mboka tango nyonso problème ezali boya ka to yamba ka bino bongo na tongo na lelo to yambi bandeko bauti musika bauti bongo na Mbanzalemba o baeli biso sango ya mawa lelo nde tozo yamba toyeba ko partager ngona bino ba bazali ko landa toyebite likambo komeli bango ndenge nini problème bango e bandaki ndenge nini pe lelo to komiti esika oyo to komi lelo sango oba memeli biso to sola na bango toyeba problème bango eleka kinini. Mbote papa. Mbote mama. Papa to lingi toyeba sango nini boyeli biso na tongo na lelo.
mama sango ngai na yeli yo awa mwana na ngai minganga babomi ye balongoli ye zemi alors babombi ngai sikasika awa esika babombi ngai batindi ngai nakenda na monganga mosusu na butu nzoka nde bango basilaki koyeba baevenema nyonso ya liwa ya mwana sikasika awa esika nakendaki kuna nakei kodécouvrir monganga oyo kuna alobi ava simba mwana il faut asala teste na nzoto ya mwana ntango ayaki kotala mwana ke asili makila nzoka nde ezalaki makila wana se batiye bawate na kati na nzoto ya basi ya mwana makila ezobima te mai ezobima te kino mwana akei na liwa. Bon, sango bayeli biso ya liwa tozwa ndeko mwasi oyo akoexplike biso likambango oyo ekomelaki ndeko mwasi ndenge nini. Tolandi papa ndenge alobi minganga babomi mwana balongolaki zemi. Minganga nde bayaki bazwaki mwana na makasi po babimisa zemi obie mwana nde akende koluka baminganga epi yo ndeko mwasi oyebaki to oyebaki te. Toyebaki te ke akendaki kolongola zemi. Hôpital yo batindaki biso tozongisa ye makila. Place tokendaki papa fils nde mutu akendaki komona ke leki alongolaki zemi. Po biso tokendaki kuna na problème makila. Bakosa hôpital tozalaki ya liboso bakosi biso kaza na typhoïde, fièvre jaune, malaria. Bakisi nyonso bazalaki koloba tosombi. Mais nzoka tango bamoni ke makila ya mwana esili na nzoto batindi biso na hôpital. Hôpital tokendaki ya mibale nde mutu bayaki koyebisa biso ke leki na biso alongolaki zemi. Pe avant mowe ye moko akufa alobi une vérité ke hôpital toutaki ya liboso nde mutu balongolaki ye zemi centre médical ya Mbanzalemba. Yango papa toyepa na bino mama bolukela biso solution banda to bandi un mois yango ekoki yango toye koluka bino bolukela biso solution po ebemba leki na biso tokomi na parquet ya matete solution te tokomi na 4e mairie solution te tosalisi autopsie na mama ye mo solution te yango toye ebembe ezobeba biso kuna na mama ye mo solution ezomonana te yango toye bosunga biso tozwa ndeko mobali oyo akopesa biso vraiment explication net sur potoyeba eloko yango ekomi ndenge ba centre de santé bele ezoboma bato mpona nini botikaki leki ya boye akende kokutana baminganga ya centre de santé ole bomema na hôpital ya monene. En tout cas merci ndeko Axid likambo ya bandeko na biso ya basi nde basakama na bango okoyeba te eloko toye kolelela na gouvernement papa na biso ministre ya justice Alexis Tambwe vice ministre ya justice Mboso Kudia Kwanga bota la justice ya mboka ndenge kufi mboka tokoki kokufa boye te dossier depuis ebandi le 2 na sima dossier oyo ezali na bavielu bavimbi na sima dossier na sima mikolo tokotanga kombo pe ndenge tozoloba bona kati ya lupango na biso tokomolala na insécurité babandi bazoyela biso na bacasquette na bakagoule ndeko toke nanu problème na bino na ndenge bokenda boportaki plainte baminganga o babomi ndeko mwasi baza wapi et puis évolution ya dossier nde bolobi bozomona clarté dossier eza ko évoluer ndenge nini dossier na biso na minute oyo minganga bazali na prison selon bisika totikaki bango ndenge tomonaki na parka matete dossier évoluaki bien te tolongolaki dossier na parka matete tokende okutana na procureur ya 4e mairie tosengaki eke dossier na biso elongo na parka matete parce que kuna clair ezate ezali na 4e mairie na minute oyo autopsie pe tosali résultat autopsie depuis tosaki le 22 yango na nyonso wana tomoni ke tokomi na insécurité na mboka eza ya biso nyonso tu ndenge mboka eza ya biso nyonso tu état de droit eza kata mboko mokonzi ya mboka azobetela yango sete mabe soki toye kosenga na ndeko Eliezer alandela ya biso likambo oyo justice ya mboka esalama biso tosengi teke bakotela biso justice ka ya mboka ekata likambo ndenge bozosenga justice dossier na bino eza bloqué na niveau nini dossier na biso na minute oyo eza na 4e mairie depuis tobanda makambo oyo nanu tosami na responsable civil te mokolo hôpital ezali na quartier Mbanzalemba avenue Bolin numéro 10 hôpital esilisi bato yango wana ti sikoyo ele ozokambusa ata moto etuti mutu bakangaka moto pe mokolo moto asiporte mutu
ata putu so tuti mais hôpital abomi mutu ti sikoyo hôpital ezosala eloko akokamwa mais la police akangaki yango tokomi na parquet afongoli ndenge nini la police na parquet ekomi leta te ndeko Thierry mpona yo nani akoki ovandela dossier oyo dossier oyo soki moto akofandela yango ezali a partir ebandaki na parquet ya matete na parquet ya matete nde bisika dossier eza flou tosami na parquet ya matete epai ya ILT ibula bisika dossier ezalaki tomoni na biso clair te na dossier yango tobendi ti sikoyo donc eloko moko tozomona malonga te flou na flou yango tosengi bako soki tokokufa mpo na leki na biso tonimi tokufa soki bokoboma biso na mokolo hôpital bokoboma biso tokolandela likambo leki na biso tina suka tokolia koko tina suka oyo nyonso eko esalama nazokosenga na mokonzi ya mboka mboko eza na mokonzi ya mboka komona yango Joseph Kabila problème eza boye mama toza bloqué na limité na condition ya ndenge nini mpona banda basala autopsie ti sikoyo 12 jours bamemaka résultat te et puis mpona basalela biso aleve oyo ezalaka mpona bobimisa corps na mama emo bazosala te eza procréa ya autorisation eza procréa limité eza procréa ya matete bazolinga kopesa biso autorisation wana te mpo tobimisa ebe tozokende donc autopsie si lelo 12 jours bazopesa biso droit te toke na limité bapesa droit mpo tobimisa ebembe na mama emo baboyi te matete baboyi bo tozoyeba te merci bandeko tolandi ndenge ndeko mwasi akufi baminganga ndenge basalaki pour que ndeko mwasi akende tokoloba lisusu nini nyonso bandeko balobi mwana mboka nazongiseli yo micro. Merci Astrid Kalunga mpona mwa mituna wana meloko na koloba nini bokobanga pour que bobanda kolandalanda famille oyo batika kaka parce que eza pourquoi akufi. Est-ce que monaka mindele makambo basalaka tangu bandeko na biso bazokufa na beni wana bango baza kuna te mais soki makaku akufi o bonobo et toutes les chaînes na bango bato bazaka na esprit yake nyamaleki mutu mwindu et c'est ce que vous voulez kinwa botika yemba kokende tellement que bozaki ko espérer mbongo tala kokumisa tangu borate bobandi kofinga bozaka aboyi. Et moi, je vais vous appuyer dans la démarche en Dengoana. On n'a pas besoin, il y a un peuple sans personnalité, sans conscience. On a besoin d'un peuple conscient. Ceux qui ont l'igna le banon, azo le banon pour nanin. Ceux qui ont l'igna le baoui, akolo baoui pour nanin. Donc, on a battu un modèle, avant de peindre à l'objet. Donc, les airs, tout le monde est lié, tout le monde est lié. Yé kuna azana makamuna ya zo sal. Mwana mboka atundu mbote mama tomoni lisusu lelo osangisi bapandisango tolingi toyeba eloko nini ya sika oyo oyebisi bango lelo ya liboso efo yeba te bokutani wana esalemaka mbala moko na sanza oyo ya liboso janvier depuis bandi tokutani te lokola nazwaki mokano te tokutanaka mbala moko na sanza yango mbala oyo na bengi po tosolola masolo ya makambo elekaki pe masolo mosusu oyo ya biso bana mboka lokola makambo ya basoda na biso baza na Centrafrique masolo ya dialogue ndenge bato baza kolobaloba masolo ya élection même masolo ya COP21 kuna baza koloba makambo ya changement climatique ndenge nini biso bana mboka tobateli intérêt ya Congo kuna mwa nyonso bokutanaka na bapandisango lokola ezali bokutani ya mbala yambo ya année oyo 2016 soki natuni na mokusi opesa biso bilan ya année 2015 euti koleka bilan eza ko se présenter ndenge nini nazande nakopesa bilan na kundola makambo oyo tosali ya minene mbula oyo lokola na secteur ya économie transport itebe kokolo ezongi epesi mwa dynamisme mwa makasi na nguya na ekonomi na biso bato balongwaki sasa Kisangani
bato basepeli na bamboko ya katikati wana makambo ya transcours na esprit de vie population ya Kisasa sepeli mpo bakomisika oyo kovoyage na esprit ya modernité ovandi okomi place oza kokenda okiti mpe na bosomi na dignité na train nzela oyo ya Matadi ndenge moko monake makambo nyonso ezokenda na baavio ndenge moko avio kutu talo ya batike ekiti soki bazokoba kokufa soki FARDC akalmaki vraiment esika na nde bana mboka bazokufa nde bazokufa mikolo nyonso te seke monguna aza kaka FARDC azokoka kokalme bango te ou encore kolonga bango te ndenge nini na mboka organise lokola poto Amérique bamiyibi baza kaka mpo moyibi aza moto ya mayele mabe ata bokangi asaibaki la même chose forces armées bazali na terre baza kosala mosala ya ntina ya lotomo eza ya solo bazoboma bandeko na biso fo toluka esila mais esu lokola kala te tokolanda bango boye titititi tokosukisa bango par rapport ya badialogue boni bozomemela biso kaka masolo ya dialogue moi mpe butu ntango nyonso moi mpe mbula kaka badialogue na au moment oyo bana mboka bazozela baélection mpona nini komemela biso masolo ya baélection te nde bozoyela biso masolo ya badialogue na année 2016 dialogue ezani eza masolo te ata tolobi te tokosala élection na novembre tokoyokana te ndenge nini tokenda kuna ndenge nini bato babunda te ndenge nini basoda basalisa biso mpo te mobulu ezala te sikoyo libaku moko eza liboso bango moko bato ya seni bayebisi biso libaku eza liboso soko bino bapolitisien boyokani nde sikoyo biso mpe tokatisi yango wana tata mokonzi abengi bato toyokana libaku wana tolongola yango to-evite yango topengwa to-evite yango yango wana omoni dialogue to masolo ya politike wana esengeli te moto nyonso tendance politique nyonso bakota na masolo wana mpona bolamu ya Congo mpona nini babengi dialogue mpo te nsima ya mapona ata bato basiliki mpo akweyaki me abimisa mobulu te soki ezalaki na ntina te okasimbe moto lokola pape alobi te bokenda dialogue ayebisi basango ke te dialogue eza malamu moto lokola secrétaire général ya Nations Unies balobi tosala dialogue baeglise oyo na biso baningi tosala dialogue ata biso moko bato ya majorité so eza na ntina te tosala bino majorité bozokolinga badialogue pour que bokota dialogue bosolola enfin boluka transition pour que mwana mboka Kabila tikala po mikolo bobwakeli biso slogan moko Kabila umela tozo comprendre te na temps oyo bayimboka bazozela ba élection po mwana mboka Kabila kende bino boyeli biso slogan ya Kabila umela tozo yeba te linkolo banini mwana mboka to oyebi na politique moto na moto akosala likambo lokola lingi nakoki kondola atango moko baza koloba nini Kabila nani Bemba mwana Kongo basusu bapaya obenga ko yaza koloba nini ngaza susu bamusu baza bandeke ezaka masolo ya politique etambolaka ndenge wana soko olingi mpenza oyeba décision ya politique l'état moto apesaka mibeko epe mpo likambo moko esalema ifo bato nyonso bayingeli dialogue bandima bon nazomona te mabe ya majorité mpo ye mpe aparticipe na dialogue olingi biso totika dialogue ekozala ntina te na libota ndenge balobaka mutu nyonso soki mwana azotambola mabe papa azongisaka na nzela soki pe bana bazosepela na ndenge papa to mama azotambola te bana pe balobaka alors par rapport ya 15 ans ya mokonza mboka bouti ko fêter il y a pas longtemps eloko nini o ya mabe omoni kati na mwana mboka okoki koyebi okoki komona penza esika na penza pendant les 15 ans mokonza mboka tambola ki mopanzi to libanda mokolo oyo kozwa diplôme ndi mokolo ngo koloba mama betaka ngai mama leisaka ngai te mama te okutala oyo mama asali banda uti mwana moke te sikoyo ekomisi yo place wana eza plus important que punition mama azali kopesa yo egboko papa azali kopesa yo lelo yo
eloko nini ya lotomo Kabila asali ya liboso asangisi ekolo tozalaka awa ndenge nini démocratie suspendue tokosabote Kabila azongisi démocratie population azalaki na kati ya mboka kuna me administration suka kobe na Kisasa na Lubumbashi na Bakananga me Kabila akitisi administration te na selo kwa tozui ba conseils spéciaux ba province ya sika na bandeko na biso ya ba G7 pe ba na dynamique opposition o bazo linga ko kata masolo ya dialogue na matoi na bango te ba moi politique lokola bango yebisa bango isoko olingi eloko te soko oyebi eloko te soko okanisi te balingi bakosa yo kenda na likita esika oyo moto na moto akoloba likambo ya lingi kobanga likita te po moto oyo aza kuna moyen aloba ne eza ete eske G7 aza kobanga nani Tshisekedi aza kobanga nani Mova aza kobanga nani Obaminaku aza kobanga nani Kengwa Dondo aza komani Toma Lwaka baya tosolola ata lokola batiki biso lelo oyo président alobi te boya tosolola po eza makambo eko